batianga bere moko na mama defao so ezalite na tanga kike intel bazwaki pe ba melaki ba masanga au moins nde ba woli wesi ba woli parce que ba oki solo ya mongo ya ebembe. OK. Naza o regretter mingi ndenge leki ba bomi moto ya muto geri abunda pona bato. Bongo ebimi $50,000. Mwana famille biologique na ye marai na mwasi na ye. Ngai vie na bino président na bino j'étais pas là. Kombo adio Salemba ebimi. Kara imiko efinga ka bato wana. Mwana azui $35,000. Marai azui $15,000. Siko kombo adio azui combien? Donc marai azana Kinshasa. Mabe mo kara soko bengi ndinga za oyambanga. Mwasi mutakomo oyamba. Azo yamba soute. O marai même soit yelinga qui vient, zoa ta $10 ou bien $1,000 na rezoa te. Oh, pourquoi? Te mbongo bibembe na loba na zoa te. Yango lingo même abatuti na justice. Na lobby non Margot. Oyebi Margot. Akobunisa batu mususu mengate. Eza mabe yango eza. Akobunisa batu mususu mengate. Ngaza vrai papa na ye. Dio wana ofandi peno okike. Adio Salemba Zimbongo. Adio Salemba boy. Na oyi pe na groupe wana batu otinda na groupe nege groupe na zo bake. Adio Salemba Zimbongo. Yango ndengena kende. Omoi musokela mutu ake makala te naza sango te. Kolabo ya Tchaka Congo basali na ye ebele bakotisi ba lettre na ba ministère bakotisi ba lettre na ba to ba institution ebele Margot yebite ba mosozo bima ba ndemusu bazolia bazokota mona na kati ya potopoto nga pena makama mbonga bibembe na kota ka susu banda bazwa salite batianga na nzoto kenga gilet d'or na président Kofi Dieu voit tout c'est moi revenons mutasala liboso disque à quartier latin zanga pour votre information Dieu voit tout mamanga na yembi na nzembo lokola na la limpongi c'est moi le producteur mutasala tchatu ezala ka tchatu na sala batrala ngalanga balomba mingi banyo bien banoda c'est moi le patron ba Galilée ya Wemba ba Maningo ba fille de Sion ba Vivi ba yenga inding boy ba kila mogoso biloko ebele papa Wemba moi 10 albums c'est moi nyoka longo président nyoka longo ba Daidano ba Kana banini tout ça là vous comprendre ba Pepe Calais ba aéroport tout na produisant nyoso affaire mo Sele Benedikinga hein on va y embarquer disque d'or c'est moi bazobena XOR au cas les bazole ka chaque XOR zobena na Suzuki c'est moi le producteur babité mawana OK bakane étant opérette Milesi OK c'est moi le producteur je suis pas associé ba kokatela ne ndam 15,000 amarai bona na TPT toi on dit même à qui mais a tete même par na yo pezali Adio Salem merci président ba musu ba osala wana bati yemba ta nzembo moko ba yemba ezana mitwa batu ngala bango siko banai bana na mbongo ebembe Mama if love is crazy love is for me na kopesa témoignage na oyo nzambe ya Ozana asalelinga na ndaku na ngai mwana nga bande koloba te ba médecin ba diagnostikaki ye autiste meng na luki na tamboli na luki ba pasteur ba bondeli esimbi te nkomsu na vandi kabo na kwei na YouTube na chaîne na moni papa Moïse ebisinga lobi bossa na nyonso so ba problème na yo tcha pembeni metalela nzambe tika Jésus Christ de Nazareth azala au centre ya vie na yo bana nzambe na salaki oyo papa Moïse ebisaki nga nazwaki Jésus Christ de Nazareth na plantaki na komisaki au centre vie na nga intérêt na ngai nyonso ya ngai ekomaki kaka centré devant Jésus Christ de Nazareth na ekoleka délivrance après une semaine mwana na ngai akomi koloba mwana na ngai soki ake classe akozonga ba maîtresse bi mwana akomi koloba esengo ekoti na vie na nga médecin oyo diagnostikaki autiste médecin wana kaka ye moko nda changer maloba médecin lobi oh namoni changement salami namoni mwana komi koloba namoni mwana autiste ezali susu te mais eloko nini salami na ebisie nzambe ya Ozana nde asaleli ngai bikamwa mwana na ngai akomi épanoui vie na ngai ekomi épanoui
épanoui nga moko nakomi épanoui mona nanga koyemba nde koyemba récitation de récitation na yango nakumisi nzambe ya Ozana nakumisi nzambe oyo asali na kati ya vie nanga meka Jésus-Christ de Nazareth komisa yo au centre luka délivrance ndoko mona bikamwa na vie na yo nazwa délivrance nanga natambola epai ya bapaster nazwa eloko te me na nzambe ya Ozana ya papa Moïse bikamwa ekoti na vie nanga. Shalom, shalom, peuple de Dieu, bana ya Ozana. Nazana esengo vraiment mingi ya koyebisa bino ete nazalaki na dépression etungisi vie na ngai vraiment mobimba pe musala na bandaki kozwa te naluki ba délivrance epai ya ba pasteur ebele mais bakokai ko délivrer ngai te. Alors tangu nakutani na papa Moïse kaka na prière moko échanger makambo na ngai nyonso dépression elongwe nazwi musala makambo na ngai nyonso efungwami. Alors nakumisi nzambe ya Ozana pona oyo asali na bomoi na ngai nalobaki deja awa Yesu liboso nyonso na sima ba oyo batambola partout pona koluka ba délivrance partout oyo esimba te boya epai na nzambe nde bokobika nazokozela bino na moto. Voilà, nous sommes déjà avec le président Adi Salemba, donc président de Roussoula Ebele, par rapport à Moya Tchaka Kongo et Dimo Langu, au Boyebaki, des participants qui sont là déjà, tout le bas, 20 jours comme ça, et tout le monde molo vers la fin pour le website d'ailleurs. Je crois bien, dans le Boyebi, les autres, les Canabatouels, les Bissot. Alors, tout ça, le président a éclairé. Il y a certaines choses un peu cachées, il faut éviter, il faut éviter il faut le papa dans l'équipe. Alors, depuis c'est une beauté et mes collègues, le président Adi Salemba. Oui, bonjour, petit frère propre. Bonjour, papa. La CPI, n'a même pas le bâti. On a insisté que n'a éclairci. En tout cas, nous voyons un motobassa en fait. Et ça, quand on dit Tchaka, Akoufi, ils ont sengoté, ils ont des mawa. Et Tchaka Congo, pour moi, c'est un petit frère pour moi. Tozagi Nazo, tant qu'on va élire président Emiko, Tozagi na Tchaka Congo. Tant qu'on va élire président Soneka, donc parmi les commandos, parmi Papa Wemba Azaro Lobake, Natiara Motema Nanga, na lieutenant na ministre nanga c'est Tchaka Congo aza parmi quoi. Alors bato balingi ba diaboliser ngai na Tchaka Congo pour ba éviter. Le voiture à Tchaka Congo yango wana on était ici nga na vandi na leki nanga papi awa. Namoni papi palata. Namoni 2 jours voiture à Tchaka Congo ezo bouger te ya za na kati. Je me suis déplacé ti na voiture na ye na Bishaka. Un guerrier de Kolayo au tambo la rozo lukambon pour na bakoko na on a bana donc vraiment il y a quelque chose abina président mais nazawa ba maladie belé mais nazaki ko négligé mais comment yo que nos sali sarabatu mususu odobi que batu mususu yo moko maladie abi naza mala nazaki na kati ya bakayu makila bakayu eza na kati ça kinga penza bien te ce mois nga na yebise chaque démarrer voiture kende hôpital démarrer voiture kende hôpital ça nga portable nanga démarrer voiture kende hôpital so comme un hôpital so comme un hôpital salanga si et chaka a démarré voiture tant on a dans le dîner à quel hôpital l'air à quel hôpital a commis dans l'hôpital à Tindelinga adresse parce qu'il y a des gens qui sont là pour me saluer et parler donc a commis dans l'hôpital a commis dans l'hôpital oyo au moni au Tchaka Congo a commis non hôpital TVC médical Tenge 77 Ngringir direction Chaba yo commis au lobby et je suis allé aussi pour rendre visite quand on accueilli direct à Tindelinga adresse
Donc tokokota na ba détail mingi te c'est que chaka leki na ngai nako bakisela bino eloko moko soki mutu ndenge oza wana okola aka ya problème bomona kingane c'est que mutu olobi bamona okonsideraka ye voilà et navandaki namoni un certain nayebi kombo na été film moko abenginga film moko abenginga alors journaliste un certain Virginie Toumba. Ah, ok. Par message, Virginie Toumba, azali mwasi oyo, azalaki na chaque Congo na hôpital, o chaque Congo akufi na maboko na ye. Ok. Mwasi oyo ya pembe wana. Ok, na ebie. Voilà. Na maneko mona ina chaka. Virginie oyo jour to sera chaka, azalaki so na kinkole chaka zo de isaye. Odobi chaka yo kimi o sala ambiance. Ok. Donc mwana mwasi wana Virginie Toumba. Ba son ezali na banini na ndinga zoloba président mutapesi ngai numéro na yo chaque année auti na premier iso na nini wana alobi soki na mona nzoto na nga bien te soki eza na ka ya problème na tiko na maboko ya président adios wana maloba chako ngai chaque Congo ayebi mwasi na ye bon mwasi wana akufi na maboko na ye D'accord, on na maboko mwasi. Ya mwasi wana ba ozana hôpital na Socrate. OK. Mais na moni appel abenginga pardon oyebinga te chaque Congo mutu apesinga numéro na yo abi aka ya problème na mona kayo. C'est que quelque part chaque Congo azali ko considérer ngai. Ozo comprendre. O mutu moni dem sa mona kelinga kufa. Ou bien mabe abi aka ya problème mona ye. Et na banda ki sur place na ba journaliste. Okay. Na tie main libre na appelle ce numéro au yabi chaque Congo mutape singa alobi boye boye c'est qu'il y a une considération mais na lobi que chaque Congo petit à parler pinga même là na outil pour toi chaque Congo mutaya qui abi président imiko ekufa zoa penda ozong sa imiko c'est lui parce que c'est le ramourité grâce à chaque Congo na ki mona verkis abi na zakana ba artiste était yo zongisa imiko malgré chaque Congo mutatinda kingai mais lera lobaki nanga likambo moko nga na boyi abeti sumukanda ke pa verki sabi signé to longo la président Dios ça c'est mutuna ba œuvre na ye voilà mais eloko sikoyo moi j'étais élu premier vice-président président national ezaki verkis et chaque Congo azalaki donc ça mon verkis azalaki malade automatiquement le premier vice-président a donc remplacé. Malgré le la Kinga pour vous dire que était à parler. Ok. Bon. Alors, Naningi Batou va diaboliser souci de Salangai. Chaque Congo il a beaucoup travaillé pour les artistes. Toutes les artistes. Mais ça il y a quatre moments le moment muké. Ils ont abandonné ko balobi que Adieu Salemba alingaki tshaka Congo te. Adieu Salemba aloba mabe aboka mauvais sort pour na tchaka Congo. Ils ont ba vidéo les cas qui récemment awa mais na kokamwa chaque jour sur na awa rosa la seule personne où il y a qu'avant ba musicien nyo so ba ya avant ba tout so ba ya na matanga bien que ba nouvelle mo bi maki ke ba bengani na matanga mais o ya kaka chaque jour ebité ba o bi maki ke Adieu Salemba aloba mabe pour na leki na tchaka Congo. Et puis, moi, je vais qui si chaque c'est un numéro. À cause de Bino. Chaque a déclaration à ma bain à chrétien. Au moins, la zone n'est pas dans chaque jour, ce auto chrétien à mon aïe. Mais dernièrement, un jour, mon bon à chrétien qui gagne, la Syrie qui peut abattre. Et pas chaque Congo a foutu la kawa. Immeuble Papi Palata, petit frère nanga. Okay. Et j'ai un appartement ici, ma bureau personnel parce que ils ont encore chaque année locataire nanga. OK. Les kinanga. Aïe, al chrétien nanga na koti, l'air à deux côtes sa voiture na bimi na calé ponga l'air mo ba saki self défense na sala ngo depuis ba funa. Ce to koli na ba décanteur ba nani ba chiwara. Ouais, ebi chiwara te chiwara, ils sont sali boé, so so akufi. Moi, il peut-être on comprend. Alors là, moi, je suis mais comment on a lundi et Nassima. Bien, morning,
engina fente na longola ye abivie okobozano ngambo pamba yo kachaka vie ozano ngambo pamba ndenge naza ba malade belé vie omona obetinga na kufi ozongo na mutu mususu ayebi makambo na ye na nzoto po alobi vie abando seka pardon nga petit na yo o memanga mwa pamba naza ba malade na kokufela yo na bando seka ya ona lo bambino ke petit na nga to yebani nde to na joliki nini wana nga omona nga même ba petit musu bafinga finga nga eloko na sala bango na yebisi omona même na imiko musu basala bafinga batona omona bantu mo ba ofinga finga nga eloko na sala bango ezati naza na force na kanga bango bake makala mais na tala nga bino baza baleki na kuluta baleki ba baleki ndenge na ba kolo histoire laissez parler le riz laissez parler les gens. OK. Le loso na ke omoni le président waze quoi moko asana ki na ye mais tango alandi ngo na suka akome makana président nyoka longa akanga isusu leki moko akela la prison ngam na benga président nyoka parti à Paris libéré wana leki na biso donc ezate ke mbongo zo zanga nga ou bien tango yo fingi mama na nga totaliser mama na nga zo finga ke muyibi mais so na memi na justice bakangi yoti au dédommager so betilo na Google a Dieu salema muyibi mais eloko ayiba ezate mais na mona tout ba petit nanga. OK. Moni yango moni pona chaka soko fungoli coffre nanga voiture na sala banderole la munene imiko na ba badge ndenge zalaka na mongo nanga. Bon ebembete mais le balobi ozala ki joue à conférence ba bi to lingi na biso binoté hein o sa ne bon lingi biso te. OK ndenge instrument ezali na ba joue wana na ko tia instrument na ko tia ça tant baboyi bon camarade à chaque appel c'est instrument siko ngari ngana sa nini na bengi ndenge tozaka na ba musicien bino tel makambo proclamé oyo ba obeta de telle heure à telle heure oyo jour bode ndeto ça n'est pas présent vers qui sozalaki voilà lelo bon tant oboy imiko ba tout pe ba yoki ke ba manquer président bango ba boye bon il paraît que koboya na par rapport à mbongo parce que exigence les gars qui viennent belé so estimé chaque jour il faut qu'on peut sa mbongo ba misala robeta mbongo zabima ba studio plus de 4 chansons déjà et besoin réaliser il faut qu'on mbongo na te bima ya on ba la batali par rapport à sommation ya mbongo ba so landi bango bo mbongo si la biso to tira na eloko te tala ko na lobi nga pe ya makama mbongo bibembe na kota ka sufu banda bazwa salité batianga na nzoto bino ozali bana mikenga je les dors na président Kofi Dieu voit tout c'est moi. Revenons. Nous avons liboso disque à quartier latin Zanga. Pour votre information. Oui. Dieu voit tout. Mamangai na yembi nanzembu. Lokola na la limpongi. C'est moi le producteur. Nous avons la tchatoué à la tchatoué. Na sala batrala ngalanga balomami, banyo bien, bamnoda. C'est moi le patron. Ba Galilée ya Wemba, ba Maningo, ba fille de Sion. Ba Vivi ba yengai nding boy ba kila mogoso biloko ebele papa Wemba moi 10 albums c'est moi nyoka longo président nyoka longo ba Daidano ba kana banini tout ça là vous comprendre ba Pepe Calais ba aéroport tout na produisant nyoso affaire mo Célé Benedikinga hein on ba yemba kali disque d'or c'est moi ba Zobena XOR o ka le ba Zobena chaque XOR Zobena na Suzuki c'est moi le producteur Babité Mawana. OK. Bakan étant opérette Milesi. OK. C'est moi le producteur. Je ne suis pas associé. Vous comprenez? C'est pas tout. Vous comprenez? C'est pas tout. Exactement. Mbado le roba la muki. Nga emenea. Pour vendre les Jocelyn Mazolandanga. La porte de Bagnolé. Pour vendre la voiture, dernier jour, nous avons mené. Pour vendre la mené à tout solo là, tout. Alors, peut s'en mbote ma combo comme balai. Et respect. Mais ce n'est pas moi, ma musicien, naïe, pas nous manquer que l'histoire. Nathan Arabaon pour tout ça pareil. Non, non, je ne cite pas les noms. Okay. Je ne cite pas les noms. Moi, je suis là pas pour citer les noms. Quand on met un XY avec Adio Salem, l'histoire, je les donne, il n'y a pas photo. Nga ba master nanga ba nyoka longo ba Kofi ba papa Wemba ba master nanga
Abozi Boziana, tout consort. Maredi, banananga. Je dis aujourd'hui qu'il y a un micro. Redi Azoya Nanda, qu'on a zoomé, on appelle ce qu'il y a RTNC, qui est la promotion. A déclaré en même fois. Hein? Donc, nous avons la pléiade de Bastard. Badamo et Kula. Basé Béléson, les minutes en Nobo sans la boussou. Mondial, ma pléiade de stars. Tu vois là? Donc, on a dit na bangote. On a dit, bah si bah comment, bah responsable. On a dit na honte na ande vie na bango. Alors pour na ko makambo chaka. Naza o regretter mingi. Ndenge leki ba bomi moto ya muto geri abunda pona bato. Abundi pona ba artiste nyonso, ozala artiste musicien, ozala muto théâtre, ozala somene ata ozana ki mpese. Chaque fois qu'on démarre voiture neti ake azuyo, aye na ena na essence na ye frère na ye, abundi après ba otiambo. Et yango artiste à danger. Mutu pa ko ga idéologie wana. Atuka na yebiti. Alors pour nanga ezaki souci mingi. Mais il y a épinglé le Congo. Là, à chaque Congo, à Kofi, moi, il le président de l'Imiko, Zalaki. Na commis Mukanda. Na Tindi Mukanda, na président de la République. Qui est artiste de Nabiso Mounene, chaque Congo à Kofi. Mais tout contact, vous consultez, moi, nanae, XY, numéro nae, yango na telle adresse. Allez, beauté d'Inganga. Au Zalaki. Alors, yango na lobi na suki wana. O tabula loba na bendi zoto. O tabule soka moni mabe lobi président Dieu singa na bendi zoto. Nga ba vieux ba formanga, voilà. O ba vieux nanga. Eza ba tabule franco. O ba osimba nga boye, ba franco ba tabule. O comprendre. Et puis ba toko la lelo ba papa bombenga. Soko yoki azo swana nga azo lenga. On va considérer les ATM sur banane. Alors, bon, vous avez ma chaka. Na lobby moi mouké, na on les acquis, mais il faut considération. Voilà qu'il y a un bureau, ah, on va passer le lot bateau, c'est notre génération na balé qui n'a biso. Au moins, ben ok pas mon konzado lenga au sala selfie. Pour ni na mona Dieu salé na bureau ne. Ah tu c'est toi Dieu salé mais tiens encore en vie. Ah bon abo. Au moins ne soit panza na ça comme tu mo bangé mais azaki leki. Mais nga toujours génération en génération. Donc on comprend un peu. Na ko senga na balé qui nyonso. Moi respect ça. Oh la ligne comme soki président Imiko. Todo qui est en assemblée a postulé sera au gayenga azui to betele maboko. Ouais linga comme président Sokoda. A postulé sera aux joies to betele maboko. Pour aujourd'hui, président Soneka, c'est moi. 99 ans encore Soneka existence. Tous les documents. Si le président Soneka, au lieu de postuler, je ne gagne rien. Je sors mon argent tous les jours. Place au bon recoyaka. Au moins, je vais me PC pour OK Bembe. Tant OK Bembe, je vais me PC. Tu as parlé quelque chose il y a 10 ans. Imiko mutu salarié to ça qui n'a des pharaons. Tozo qui studio na Kalamu pour proclamer ba studio ba musicien. To ça que c'est pas Verkis to proclamer ba musicien. Non, Verkis ça m'a eu deux studios et studio na obiso Imiko to tsaki. Ezape mabete za mutu na moni mwana pongolo. Asali nzembo na ba frère na ezo le ka déjà. Ayembe mutu nyonso ko yemba. Asenge lokote. Moi là la juge studio na tie et pas il y a papi boké il y a bastis et belé basi bayembi artiste et belé bayembi ba grand artiste mais ce peut pas nous sous basani et nga nazo tie eloko yoké ceux qui muninga musicien akufi bobo ya kobetela il faut ba futa bino bobo ya koyembela il faut ba futa bino le ba polelo ba logique ya ndenge comment hein logique et comment les sous yena groupe bazana na masina Basisi Kobeta, il faut pas aller sous transport, il y a un wana. Mais pour votre information, nous avons qui s'en chaque à Congo. Le président est à la Boye. Bon, il y a famille biologique, il y a un goyo. Liste, il y a un artiste, il y a un goyo. Bon, l'artiste va utiliser ça. Bazorana 4, il y a un famille. Ok.
pour votre information. Bazouaka na mbongo ya famille te. Donc famille a sali de vie naie à côté ici. Imiko a sali de vie naie à côté ici. Donc ils ont raté que bako toucher budget à famille. Okay. On peut ce exemple concret. Président Verkis a Koufi. To sali budget chaque Congo. Mbongo ebimi. Bazui $60,000 ba pesi famille Verkis. Siko comme il faut pas pesa ngala boya makamu ya bibembe. To tiaki président Wazekwa. OK. To kena Wazekwa nga ezero na ngai na osala ki président na ngai. Soki mbongo bo pesa ye. To kena président Wazekwa lo ba pesa biso mbongo ndenge zangi na tenzi. Bazu $2,000 et $10,000 ba pesa biso. Wazekwa to vandi ya bi président. O to kozwate. Bo tikana nango bo bakisela biso po tozana bapaya ba instrument ndenge pe to yamba bato. To tiki $10,000. To zongi. Le lendemain to kende babukuta na bango na $10,000 on a tozwati. Mais en même temps famille avec qui c'est 60,000 na bango. OK. Vous comprenez? Là pour vous dire que basimba ka jamais mbongo o ya famille, ya biologique. Tu vois un peu? Les apôtres éclaircis bateau. Pourquoi l'État paie ça comme bon? L'État nous doit des millions, des milliards. Artistes congolais. On a fait RTNC. Pourquoi après ça bureau sur la 9e Sony n'est pas foutu qui bateau? Parce que ça compensation, parce que on a dit sur les belés. En compensation, on va foutre à rater. Il texte Africa. Donc moi, je vais dire il y a ba Fati, ba musée. Et là, ba futa ba kwamba ba dessinera ba bilamba ona. Et ça la compensation. Yo ça la biso bilamba. En passation na mbongo ya Soneka. OK. Donc l'État nous doit beaucoup. Les là banze moi mindele bozo lekisa wana. Ndenge le cacao. Mais mbongo ya ba artiste ya Soneka o ezaka libanda loko bino ba futa raté. Bakata kabiso na source. Banzembo minene le karaba Michael ba donner l'idée et ça ba ndebo tala ba long violence yo ba si wana. Mais bazana ba attaché qui tire na bango a na Congo. Batinda na bamboka na ko le ka de teller o yo ka contrat de réciprocité. Siko bakata ka mbongo na biso na bimisa Dieu voit tout 20,000 exemplaires. Nous ba futanga mbongo à 20 disques. Donc bakata na sa sem na source. Donc, doit makamujut au sein de nos droits d'auteur. Au moment où on appelle que les musiciens, baza la poété, baza ba millionnaire, baza na pas. Bref, les autres sous kawana. Et loko o yozo sala nga pasi. Na lobaki makambo ya chaque Congo. Biso to yeto apporter yo, net yo lelo za ni kambo. Et kweli yo. Biso to yeto assister yo. OK. Po o akufi aza ya biso. Yo lobi na lingi mikote na boy bino. Théâtre batunyo sona boyi bango. Siko to ya omilingi sa makasi. So to do milingi sa makasi on dirait toza na profit moko wana. Mais bazo boya bino pona mamuka ya mbongo non, je viens de vous expliquer. Bon, mais où tu peux expliquer yo? Nous tout monde a senga ki mbongo azana noté. To ke na passer aux na conférence. Jour to na conférence, nous ça dit commission eko diriger matanga. OK. Moi, bon, mon rôle la famille biologique, malgré Toki, Mikolo, le col na papa Masumu, na papa avec Mukolo avec wana, buso baoyo. Pour vendre de 17h à 22h, après le makamuyo soit na boy. Les enfants ont craché na papa na yo. Alors on laisse tomber Toko milingi sate. Ngai pour état que président ma musicien, nous tasenga kimbongo azate. Mutasengi mbongo jusque là azate. Pour ceux qui zaki mbongo ngo ebima. Mbongo ebimi $50,000. Moi artiste nana fille Marai. On va sous producteur nango. OK. Premier disque à Marai nana fille, c'est moi le producteur. C'est moi. OK, musique sang. Ah, c'est moi le producteur. Et fille ngana la dianga. C'est moi le producteur. OK. Marai est que artiste. Aya na ba instrument aza mutu munene. Ce n'est pas mbongo wana ko ake akuta ina président.
a expliqué les Kakamboya chacun. Le président a dit, ok, mon a un élément. Mara hier, on a dit 4 heures du temps, ils ont habité. Ils ont mon abo kende nenga na boye ko kende la présidence. Parce que kuna elongi nanga. Mais tant on a comment qu'il lettre. Bazu lettre, non président écrit. Ba pesi Mara $50 000. Là ba pesi Mara 50 000, c'était un vendredi. Ok. Ba pesi bango na mwana. Bazu $50 000. Namoni oh les kanya bango, moi je suis pas là pour polémiquer. Ok. Après Mara ya benga président yaka naza epai ya chaka. Na koti mwana na maman na yetu Mara papa qui n'était pas là babimisi Mara bon ngana ye pour to pesa mbongo bien atuni quelles sont les priorités ngana non ba pompe funèbre me usala ngo mwana abi mbongo neza muke na ligne ya ngote eza muke Mara il garde ça parce que ndena landi que Mara a détourné jeune frère na ngefa asali mission moko pona ko finga Mara sans qu'il a vérifié Mara a qui n'a bon pouvoir remettre 50 millions. oui ayaki abi bon pour ça la pompe funèbre ensemble moi na lobité mbongo les amuke Mara il garde ça moi là abi non pesa mbongo na moi na habité Mara a gardé mbongo et lelo il moni lelo bakulu na minduke yo tambola Mara il a plus cet argent à que tient la banque. Ok. Banque Rang Bank. Mara hier on a resté à président na tiembo on a banque. Et tant on va saluer barrière on a na longa makamwa na lingi yango te boti apé comme on ça là on peut s'en rapport. Bakei ndenge bakendeki. Bazongi na ndenge bakutani bakena ndako. Mwana famille biologique na ye Mara ina mwasi na ye. Ngai vie na bino président na bino j'étais pas là. Nazala quitté pe na lobi na kozala te même babenga bino po sala kanga na boyate. Maintenant dis-moi comment Dieu Salem ba bini. Car imiko efinga ka ba tuwana. Po na groupe baza ko potana kuna babi président yebe lo côté mais il faut ka bati a kombo na ngai. Bon, landa audio yoki wana. Babi moi na zui $35 000. Mara a zui $15 000. Si quoi combat Dieu ça zui combien? Ok. 35 000 plus 15 000, c'est combien? 50 000. Et mais oh, si tu as Dieu Salem a zui combien? Rien. Mais pourquoi si tu combat Dieu Salem? Laissez parler les gens. Mais bah vous quatre l'on est 15 000 à Mara. Bon non, na TPT toi on dit mais accueilli mais à TPT mais moi par na yo pesali, ya on bazo tanga comment? Pourquoi par na yo te? Par na yete, par na okuna o batu ba tala biso. Il faut qu'à par nanga. Bah yo président ma milice. Non. Pour embellir le côté. Ok. Hein? Pourquoi kaka kombo nanga? Pour na kozwa nanga même sengite. Je manque pas. Si on a tiré la poche nanga ta $100 et obima, ata $20 et obima. Je manque rien. Comment na ko li oyiba tanga ber moko na mama defao. So les aïté na tanga ki un tel bazwaki. Pe ba melaki ba masanga na bimisa mbongo na ngai. Batu ba mela masanga ba lia batika biloko. Mais pourquoi la okota susu naza bana ba kola baza ba boss ba patron. Na bana na poto awa tuti na Londres na bana. Naza na basi na ba bokilo. Hein, il y a un peu resté. Au moins si on le connaît ba la senga ber. Makambo ya Mara inaza ya Mara Shaka Congo. Naza te a Dieu Salem bazui. Au monde yango. Mais pourquoi ba sitara comme non na makambango? Notre frère des fois peut ba sitaki yo. Il a là. Ba Yesu na yo. Tant makambango na gilet d'or. Moi gilet njuluka te, eza rouillé. Gilet. Bon, je me demande même moi bana wana. Na finga bangote. Na zo moi si na bangote. To wele le côté, na da kuruto balé qui na benda à tout le monde. Mais pourquoi ka kombo nanga? J'ai 4 paires d'instruments à Wanakishasa conteneur et j'ai 2 studios d'enregistrement ici. Nazana télévision. Nazana 8 caméras. Oya minene. Naba o nyoso nazana ngo. Donc ngana bango atana lipeka. Atana lipeka. Voilà, laissez parler les gens. Bref, chaque fois on a le kinanga. So on fait une voiture wana, on a bacha munene. To tiaki pour moi que ndenge to le la un artiste. Tu vois là.
soki tu nayebi tongo totia bâche yango le tosala mission omona apendaki bâche nasala na mbongo na nga nafuta $80 nasei na bamacaron tolatala lere vie nani sakula kufi namemi bavoiture na nga na baartiste na aéroport ntina butu tozwi sakula na mbongo na ngai na mbongo na nga toye ovie lokasa tokenda bavoiture na baartiste na ngai ya imiko na bamacaron na mbongo na nga même fois totika bacorone ya imigo nani nango akotizaka bato baofingaka bato nani nango akotiza ata 1 franc mais ils sont là pour injurier critiquer pour rien gagner au moins nde baweli ici baweli parce que baoki solo ya mbongo ya ebembe ngala bango siko banai banandanga mbongo ebembe allez check na yebi so dans la na sa question mon président alors eza lelo na bande comme ça mituni question babi puisque président de Salemba alaki na relation malamu na marai lors ya mbongo donc moi les autres na kati est-ce que tant le président marai a pris $15,000 ou alors le compte pourcentage na ye babi tout même Tcharakongo aura 10 même tout 5%. José Baïla na jo solaka na bana na ngai bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te baza na mboka nini baza na France mosusu aza na Belgique ekomaka te mais bazali kuyiba na rembi na France na minute oyo agence ya sir eza moko na France lokola bango baza na France agence na France eza na Rennes précisément na Rennes JB Service Otelelo économie internationale tata na ngai JB Service merci ta biloko na ngai obendenge bana batindaki ndenge te biloko ekomi ndenge kanisa kiloza mondele José Baïla aza mundele te aza kaka congolais lokola yo na ngai na yimisaki yo JB Service eza esika ya kubunga te na France eza précisément na Rennes ba numéro ya kubenga yango wana uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili soki kaka moto akomi na Sainte-Thérèse na nsima ya station directement soki atali kaka boyi mbala moko JB Service epai ya José Baïla en plus eza kaka na Kinshasa te eza na province ezali mama Marizane ndeko na ye ezali na Congo central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soki kaka bengi na numéro ezali awa bakokutela ye biloko kuna même na Lubumbashi JB Service bozala na agence moko ya si ebokakasi soki kaka na ngambo ya Braza tena baza continua JB Service ezali soki bane te angolais nali te angolais JB Service ekale eza musika puis même marai qui a dit moi mon belé ils sont là et ça lui m'a pas surtout plus d'avoir fan alors l'habité est-ce que besoin guitare sur l'appel à marai quand on dit $15,000 voilà une famille 35 jusque là n'a ko confirmer au te que 15,000 ou 10,000 ou 1,000 parce que ezala mwana a confirmer na oki yangote ezala marai ayebisinga te tozala clair donc na yoki kaka ndenge ba audio bato wa mesana ko finga bazalaka donc soki marai azwaki banda pesaki marai azoya 20 fois wa soki marai azwaki akimile de marai azana Kinshasa tam sulo be oleka na karibu pa mami donc marai azana Kinshasa mabe moko kaka soko bengi ndenge azayo yambanga mwasi mutu akoma oyamba azoyamba su te po marai même so ayelinga ke vient zwa ata $10 ou bien $1,000 na kozwa te te mbongo bibembe na loba na zwaka te même azaobenga nga yaka tokende
nazo boya même jour wana po apesa mbongo ayaki yaka po to pesa mbongo ngana boyi po pesa kaka bo sa biso rapport ngaza ba grand masolo na gouvernement oyo. Nous avons beaucoup de projets beaucoup au salaire nga pona ba mbongo bibembe au moins ba biloko ngana lobi nowa o ngai ngana ta mona ba Jaguar na mboko na ba ben ya mabo Jaguar totambo na ba BMW na mboko oyo na ba sonnerie tozalaki awa sonnerie ben ya mabo ba jena sonnerie ben nyabo adio salemba et puis petit Fiotiomo tant aye asobi atie equalizer na bino ba mécène donc vous comprendre biso na mboko qui ne neza biso bazaki na bango te vous comprendre bazaki te tant que sombi ba zekete awa on avait un peu tout vous comprendre ça sert à rien hein tout le bas marai na moni était na moni marai était oh nazo kaka ndenge bazo loba OK na so na mo sinaye mais pour oh marai akimi était azali awa tant sur le bas on le canal télévision ba boinde biso imiko pour te apporter quelque chose imiko dès qu'il y a toujours beta musique imiko peut donner ba mécène na biso OK ngana ko yebisake mwana kende benga mutoyo muto ya benga iso alita chamala eza mazete oya biso ya imiko dans ces ans biso maze o mama maze hein on n'a pas tabule yem ta benga inde basaki pa ya Joski ki ambukuta ndenge biloko yaki mususu be oya tima pa maze muto akendeki ndi asali ba biloko wana mais on a filmé na ba yinga vidéo ba filmer bazo ka ba biloko ezobi ya matanga ezobi ba basaki na mono ka le maze a filmé. Donc tu vois un peu là. Donc biso toza wana pona pesa là. Voilà bato ba envia ka kolo histoire et ça nga bien. Tika bango. Comment yo zimbongo te? Balo ba yo zimbo batanga kombono. Mara a 15 000, famille moi na 35 000. Siko a Dieu salem bazu combien? Et où toi? Mais pourquoi tangi kombono nga? Mais yango justé yango lingo même bato na justé. Na lobby non Margot oyebi Margot akobunisa bato mususu mengate eza mabe yango eza akobunisa bato mususu mengate ngaza vrai papa na ye matango yosila bakokende totika na Margot OK oyo loboko mobile pesi ya mwasi ebate wana za mwana nanga donc akobunisa ne bato tout bende na comprendre mwana wana bomanga nzoto na ye donc anda da faux petite na ko yebi sote ni na sala kana Margot na bana na ye mais na moni suko face à pesinga je m'excuse il fallait pas n'attendre kombo na ye pour aza quand même mwana to protéger ako bunsaye batu nyonso ngai te et puis j'étais le seul na kino mona ye na bi maman makambo nyonso même ba okende yo faut zala na miso maman na ye yo faut zala même de basali commission wana yo faut zala ka mais na kamwe mwa akomi mwa audio wana oseko na mwakanda na muni non audio wana ofandi peno okike adio salemba zimbongo adio salemba boy na oyi pe na groupe kana batu otinda na groupe nege groupe na zo bake adio salemba zimbongo yango ndengena kende au moins usokela mutu ake makala te naza sango te OK ozoko ma yesu kuta betaka batu na église ya papa na ye pour te corriger batu et puis jour na okanga mutu to banda ka rosé le la fleur oh ne soko koti makala tant so ni on futa $100,000 pour batika yo ngana na bakisi $2,000 toujours arroser pour vendre kaka OK on comprend pour été abattu mais na mona na yo to donc ngana zoloba okayi déjà audio wana ndenge nazaki na nini mais va continuer te na kombo nanga au moins ils ont risqué même 10 jours ba okunda au moins elongi nanga te vous comprendre parce que au moins la lobby na débit vice-président imiko auto benga te nani Lofombo abenga président yo a président na biso ko sala bongo te mais yo zo apporter bato main forte mais bazo benga na yo tu vois pas que c'est un peu humiliant quoi hein siko bazo benga ni pona mbongo bosu ko kaboli mbongo ngo o musu pe ba enveloppe zo ya bazo pesa yo siko zo benga na nga kwani poko pesa no ngate
Odo peut ça il côté problème mais respect quand même ça. Mais président pour tout sur la question yo. Et ça la bande comme sous sur le lobby, et ça la ba artiste et musicien. Il faut tant à Congo. Il ngana d'autres. XY à lobby collabo bétail. Voilà. Ba collabo ya Tchaka Congo ba salinaye et belé ba côté si ba lettre na ba ministère ba côté ba lettre na ba la institution est belé mago yebité ba mosozo bima ba de moso bazolia bazo kota mona na kati ya protocole na dit président sur yebi ligamande wana ngana condamné mwana nga margo ndé pona lobaki na ye ndenge basalaki ba kombo ya ba mécène yo il faut za la délégation bako ça le côté ce qui c'est plus cela le document ngana komaki que toute démarche il y a funérailles il faut beaucoup consulter moi na ye margo na tina numéro na adresse na ye na téléphone na ye bon c'est ba auto yo kaki ndenge yo yoki basi ba kotisi ba kotisi ba nini ba lettre ndenge ba kotisi ba lettre to yo kaki mais moko ayo se plaindre pas na ngande olobi collaborateur o ba oza na ye na sitaki nani Socrate Socrate alobi na ngai tango moye yazalaki nano vivant nde bakomaki mikanda wana po ba bimise ba évacuer mais maintenant mikanda eza na ba date accusé réception eza o le to kotsa ba accusé réception la date ya kufi c'était simple celui Socrate alobi bongo bino ba journaliste pourquoi kene na nini mikanda nga mukanda on a kotisaki ya présidence na saki couper copie na pesaki Margot bomona kiango na zoi mukanda na kotisaki na pesi pe Margot na numéro de téléphone na adresse na ye na pesi Margot mais ceux qui na accusé réception ceux qui bango ba kotisaki oui bien tant mon Chaka Congo azaki vraiment grand star mais ami sala combo na ndenga salisa batu siko ba monenge côté toli à l'art yango yo toli a vrai musuni yango mutu na mutu akendenge bozolo ba merci beaucoup donc ba bazawana balanda miel hein OK balanda miel quoi balanda miel na ngira biye bisoka poto sisa na obeta bino ali solo bato libandi OK yo gali solo ba omono kwa toza immeuble papi palata yende kolo immeuble roi OK leti roi moko na mboka moko alobi on lelo feti mais feti yango ezaka ba grand prêtre bato mabandi OK bino tu boya bokolia bokomela mais gilet te kota te coiffeur kota te batu mususu bakokolaki basuki OK hein bakomi bato mabandi ba musu batie suki ya couleur ya pembe OK mais le mukonzi atala bi oh didoti mais ataka libandi te alors oh bovikit yazala libandi te di kanga porte moto abima te gilet ekota te moto abima te akota te bolia bomela un mois oyo ya suki bandi obima oyo ya mabandi batikeli mabandi siko bayebi ke oyo eza lisolo ya ba grand prêtre donc boye okota bokokoli suki mpo bokota allez check merci voilà merci beaucoup président Baptiste surtout watala biso pour en finir bon Baptiste omoni soki mpona Chaka Congo ngai etaki mokolo président awa epa na biso na salle nakosenga soit totia instrument ata na gilet d'or na ngiringiri tolela Chaka Congo jour à veiller na ndenge na biso po tokoki kotika ete azalaka na biso na ndenge na biso sous salle ke totia instrument na biso ya imiko tobengi baartiste nyonso babeta. Nous avons le courant de cette relation là tokokoma na bras Congo na inibra etindela biso masanga on a veillé à Chaka Congo mais baza ko empêcher biso okomela ote pour na Chaka Congo mais nous sommes les artistes adam moninga na biso font des promotions culturelles tokomona barabara oyebi bango nde babebisi
oyo omona mpo eza badroit na biso ya imiko chaque akufi bosala boye chaque akufi bosala boye un mot ya suka eza na toile batie chaque kongo azoloba bakosaka biso mais ntango nasali makambo mama chako bazwi enveloppe bapesi nga na bi bosombela bana télévision batala bosombela bana kiti bosombela bana frigo journaliste mpe songisongi donc mbongo ebembe awi mbongo nazwi na matanga ya chako mama chako eza na toile c'est que kiti wana télévision baotala eza mbongo ya matanga mais pourquoi yo ozoboya peke basala mais moto osomba kiti ya tembe basalaka honneur wana salika mwa parenthèse moko boye eza na toile oza na omoni image alors chaque aza ya biso chaque aza ya biso nous on va s'organiser na ndenge na biso ata jour ya deuil ya toya atotikele couronne lelo oyo soki oboyike imiko ebeta te babetela chaque te lita be momoni asali nzembo aza ya imiko te biso tosali nzembo baartiste nyonso bayembi ya imiko te tobengi bango te bakende kofuta contribution na bino comme mosolo eza nini bino baartiste et musicien mais baartiste bakotisaka te nauti oloba ngo wati banderon nafuti $80 moko alobaki natiaki $10 ou bien babadge nde tosalaka nyonso moko alo banda franco bakotisaka te baartiste banda vers ekis ye moko abimisaka mbongo ça sert à rien kuti bowelaka baposte yango mbongo eloko bana balia $80 nakosomela bana loso te balia mais bahonneur moko ya honneur mpona mosala yango kaka nga atina honneur te nga akolo histoire gilet d'or adio salem merci président bamosusu baosala wana bayemba ta nzembo moko bayemba eza na mito ya bato bayemba eza te nga lelo so okoti partout 1000 sourire disque d'or 2 ans premier na hit parade moto alongola yango aza te ti lelo 2 ans esala 2 ans premier na hit parade moto alongola yango ti lelo aza te laissez parler les gens voilà bon numéro chaque aza ya biso numéro moi 2-3 personnes bakobenga mpe bacontribue bapesa mpe mwa idée te bacontribue epai ya mwana ekocontribue na idée ya bapesai kua bacontribue epai ya mwana bakocontacte meme yo yo oza na nga direct ça sert à rien mpo numéro na nga omona mokili mobile ebenga nga akolo histoire merci beaucoup donc c'était là le président Adio Salemba président ya imiko ya baartiste musicien congolais nyonso tout depuis PC ya Soneka PCR ya Soneka lisusu donc aza mutu munene na mboka na biso on est toujours ensemble tozolela bien na biso Tchaka Congo et Dimolangu oyo atikaki biso je sais bien ça va passer toujours bien akokundama toujours bien merci Mika Badi merci